Essa likolo ya mwasi nde fotira moninga kwa. Essa likolo ya mbonga mokili biloko mokili oyo fo boma moninga na ye. Chekwa. Nasubiri bilamba tsamulizinga lokozo kunga mindondo. Nasubiri bilamba embangu. Ewe makomidie. Baba zara basiksi bakumeza likolozo akufaki bomwe batondi nana ebi chekoti nana ebi chekoti cheko baza na groupe sans souci groupe évangéliste sali batonti parce que ça batakanti Marie-Jeanne s'il vous plaît Cheko dimitila imata. Cheko tamutika Cheko. Pwesala Cheko papa jati. Cheko papa jati. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye libiso bakisi ya kitoko, bakisi o ezali naturel, bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte de poids. Gavker aye libiso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand, donc bakisi o esalemi na Allemagne, mais o ezali naturel, o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, il y a pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, il y a pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète au kosalela, et kobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango, na lobi bien ndenge obotama nango. Ainsi que kisi na biso ya tension, soki osaleli yango dans 4 semaines, 4 semaines je précise bien, aux guérison, aux lobiko, awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension, ainsi que perte de poids, solution yango wana. awa nzamina nayebi siko shuka kolonzo akoro ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namona kezaka lobi tina yo twino sala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, moni filmo napesi yo awa opiso tunguna bataaaefo biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo
kinjo soko che bazui soki pe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokiei Tiako yako papa, tiako mwana te ya, tiako mwana te ya, tiako 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 bota, tiako bota na yo tiako, ya video yako bota na poto, tiako matoto, tiako tiako, mwana mobali oyo, mwana mobali oyo mobali oyo yakakoya yaka tiako 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 nakoloba nini yaya Tiako grupo yango yo Tiako Yaba costume Tiako tokelo sur la théâtre Tiako kato sa tournache Tiako to sa répétition Tiako 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 sa bad Bantiria papa. Pourquoi dire que bala bénéfice? Baroya pourquoi dire que bala bénéfice? Si vous avez un succès, vous avez un bénéfice. Comment on appelle ça? On a un matanga, on a un moutou kazade. Éternellement. Essa Nicolo é a moça de fotir a menina.
ese likolo ya mbongo mokili biloko ya mokili oyo fo boma moninga na yo moto ozotiela kaka bato poison yebake oui justice ensemble esalama mpona continue kaka un jour oya na eloko wana mosala erreur omitiela oyo moko okufa te ezala kaka mpe. Voilà, merci beaucoup mon amour. Je me dis que comme il y a président Apo Ferris, tu as fait des bonnes nouvelles. Voilà, Sango, il va être combien de Sango, combien de temps il y a premièrement, tu vois moi la coupe. Là, moi la coupe. Pour ça m'appelle la Tcheko. Pour ça m'appelle la Tcheko. Ça caqué. Là, je savais la 6h du matin, là, ça n'a pas été. On est là, on va bien. Pour la côte, la côte qui la 12h. On est là, on va bien. La vie, pour ça, la vie, Tcheko. Nasubi de bilamba tsango ezuma lokozo kunga mindondo. Nasubi de bilamba embangu. Na ete weba comédien. Bon bazala ba six ba kumeza likolozo akufaki. Moko batondi nana ebi chekoti, nana ebi chekoti. Choko bazanga na groupe sans souci. Groupe évangéliste ça li ba tonti. Parce que ça ba ta quartier. Ta quartier. Pour ça la bonne ça sur mon niveau, tu comédien wa ebanya biso ebanya disi. Tant que artiste comédien. Oui. Dans la quartier ba oseka. Pour épiser un solo. Dans la quartier ba oseka. Wa artiste ça va on est là. Tu presque pas dans ta quartier. Ma comédie ba c'est otanga. Oyoki sango ke Cheko ande ko singa singa ko di bo abina la poison c'est mon mari la poison Cheko pa yebisa nga mutachina di poison avant kufa bana ngi alingi osala kamera kombo ya yake wana ya wali banga te biso nyonso tutoke na 1m20 total zolo likolo mais osali pa Tcheko ngaki Tcheko prendengaki na la poison mais c'est du présent tika comédie wa malade abina malade mais ils sont vrais la quartier à la quoi belle ils sont vrais tu fais dans la poison mais pour toi ce poison à famille c'est ma belle c'est noté merci beaucoup komona lelo oyo président Tcheko ate mpona mwasi batieli poison ndekona bomi ekomona ke artiste ata moko ta monene na ye awa na sango ekomi bon avant nakota nano kota artiste monene ya mboka oyo mpasi eza kaka na yo moto otieli poison yeba déjà ke kombono ezosillone bato esi bayebi yo ke yo oza na baje wana ya kotiela bato bapoison donc yo moto yo obomi Tcheko omoni ke Tcheko akili yeba ke yo mpo okufa mabomaka moninga likolo ya mwasi te parce que mwasi aza oyo lelo bolingani elobi mpe bokoboyana mais sikoyo yo ndimi ozwa ndeko na yo artiste comédien lokola yo soit disant mpe yo mpo oza artiste mais ondimi oboma ndeko na yo likolo ya mwasi artiste asukelaka mwasi te mais yo okomi kosukela mwasi oboma ndeko na yo donc yebake nzambe aa liboso na yo mpo ozala pini et aussi nazoloba mpona naza kosadresse na baprésident na biso ya baassociation baprésident na biso bozelaka kaka artère akufa bozelaka artiste akende comédien akende nde bozwi bobimisi maseke bolakisi ke bino bozalaka baprésident ya baassociation et alors Tcheko oyo akufa toyebi ke tokomona bino boya na bino mpe bozalaka na soni te bokoya mais boyeba ke bino mpe ekomelaka bino ntango bino bokokufaka bokozanga bato kotelema na makambo na bino mpo boloni mabe ya kosangana te na bacomédien oyo mosusu bazoya na baoyo mosusu baolinga mpe basala succès lokola bino bosala succès donc wana mpenza na s'adresse na bino Tcheko soki komona nga naza mpe na bagroupe mo ebele ya baartiste comédien mokie na bandeki komona eza président ya tokanisa donc ye nde moto ezalaki meme na hôpital azokende kotala ye mais oyo nyonso batikali bayaka te awa yango oyo kauka yango oyo Tcheko lokola aza na top lokola bamisusu te oyo bino mpe baartere ya bainternet Tcheko abanda depuis CD bino boza ebele baartere ya internet Tcheko atekama na seli mais wapi bino awa na bavie na biso ya mikolo na basere na biso ya mikolo omona bango lia mosusu ba 12 heures to na pokwa nde baobima mpo Tcheko aza na succès bon boyebake bino mpe bokufa nga liloba suka nga bango bayeba peke bango mpe baokufa
eza nzela moto nyonso. Merci. Sango ekomi na moto. tozalaki na ye na ndako ya bisinga ya moni tokota internet te yo ozobelaka okota internet ya mingi abeti namoni baprésent teko akufi nakosi bamona groupe namoni effectivement présent teko akufi ebisinga tokende nakula binonga babi tokoma nano esingaka ezalaka kote na biso nzoka tozani kaka babala moko ayebi te nde nakomobenga bato nabengi garçon movani aza na matanda bi monika place yo ozepa na yo soki tika turwa babilomwa bakatafari kuna bagarçon nayoki babeta liso na kwa place bakatafari tezanga bi me babi akufika so lelo tabia batiakoka na tongo eza polémique te kasi mwa motuna balobi azalaki négligé na bacomédien mosusu donc azalaki négligé lisungi ezalaki te babi kaka belle vie kaka nde ayotana ye bamisu babwakisi nayebi te soki takufi mambo elobamaka ebele tilke groupe ya bacomédie esalamaki bongo ebandaki kopesama na mwa moke oyo esengamaki donc voilà tokenda na bapolémique ebele te takufi ezalaka parci parla makambo yaka de part et d'autre mais oyo sikoyo nango tona eza polémique te ceko ayebisa ye nga ke yaya na ye atyelaki poison yaya mwa théâtre mama marie-jeanne oyamba na yo olobi nini peut-être bino bato bozalaki na ye de temps à autre atangela ye bino kombo mais soki ezalaki yaya théâtre ateli ye poison nayebi te soki bazali na problème nini baweli mwasi kola mwasi ondimi vraiment boma moninga na yo ndenge akeboye na se mwasi yango nde nayebi so mwasi yango ya babala ye na mwasi yango kaka basi yango ya poto benini ata kutu yango seke moto wana aza ndoki kokoma ntina niveau ya kotiela moninga poisson kufa vraimen seke kindoki yango ezali ya niveau nini mais koyebisa biso bakomba ya yango totanga kombo na ye oyo eza mpe lisumu te moto oyo ye moko aconfirme seke ayebi ke moto natielaki poison seke bazalaki wapi ezalaki ndenge fokoloba totanga siko komba moto yango eza likambo kaka moto te mpo eza bato tu nde baotanga komba moto yango soki ezalaki nini boye mais esalaki ke dérangeaki ye mpe nzoto déjà azalaki kokonda jour moko toye kozwa temps ya kosola na ye tovandaki kaka liboso na bango awa parce que c'est un ami, c'est un frère, donc vraiment, nayebi nde na koloba te. Alors, tovandaki tozokabola baide ti tokomi na point wana lokola nabetaki mpe mwa bato kote ya Goma toyokaki mwa bamasolo ya makambo ya bapoison ezalaka mingi nayebisi nga bindeko ndenge makambo ezosalasala yo boye moko ekei ezongi esali nini boye meka nani kosala examen ya poison abi nanga wi bayebisaki ngai mpe yango mais nazali moko kodute me ndenge nazoyoka batema banini nga bino sala ngo nanu parce que ekoede yo soki odétermine ke eloko nini etungisa ozomona okau neti eza poison parce que ndenge tozwaki mwa bainformation moke na kote ya este poison soki ekoti na nzoto bakoki koswani yo poison mais soki yango evandaki mingi kozwa baorgane mosusu ya nzoto ekoki kotouche pancréas ekoki kotouche foie ekoki kotouche intestin siko soki nano ezwi temps mingi te moto aza na chance ya kozala guéri yango namekaki kopesa ide wana parce que komona santé ndenge ndeko atomaki kokumisama fale nano aleka na teste wana et bref ayaki kozwa aye obenganga l'autre fois ayebisinga bi ndeko nake docteur Mogijo azwinga en charge na basoin azokende ntango nasali examen moko batindai ngai docteur Mogijo aye oyebisanga après baanalyse ya bamédecin abi nanga nameka nakeli nano atindinga mpe atradi praticien na ye moko docteur moko tradi praticien aswanaka docteur Mogijo asala ye test etango akendai kuna aye otindelanga bapo oyo ndenge asalaki test wana vraiment ndeko azalaki défi parce que ayaki kokonstate ke azalaki en poison azalaki ye makasi mais tomeki kaka kosola koreconforte to kopesa ye mwa encouragement et après
eza mpasi bandeko na nga bacongolais ntango tozosala na biloko ya ndenge wana totieli moninga poison tozobénéficie nini na nsima Tcheko azalaki na nini Tcheko azwaki eloko nini asalaki nini mpo amérite acte ya ndenge wana donc mpe Tcheko ayebaki moto asalaki ebongo toyoki eza moto moko baleka bandoleka na chaîne ensemble na TV1 en tout cas Tcheko ayebaki moto asalaki ebongo bref Tcheko ayebaki ayebisaki nga mpe Tcheko asololaki na ngai ayebaki moto asalaki ebongo mais toza na télévision quand même mais eloko kaka na oloba eza esengo te parce que ndenge Tcheko akufi lelo boye mpona mwasi na jeune âge boye nayebi te mais na jeune âge boye nandimi te ke batemps oyo Tcheko alinga avanda na se moi bazwi yango batie pa ndeko oyo asalaki nandimi mpe teke babiloko oyo Tcheko alingaki azwa lokola bénéfice to lokola babien na se ya moi oyo bazwi yango bapesi na ndeko asalaki bongo donc eza mpasi tozolela Tcheko ekosala mpasi nini na motema mposa koloba me koloba nini estce oza na bapreuve soki nalobi lelo bakotuna yango oza na bapreuve yango yoko olingo olobisana ozongisa mikro estce eza moto ya makasi mpona cameraman ayi na ndenge mpenza bato losako mwana mboka ekibumba ngai mposa koloba me nalingi natuna likambo yango nani moto yango nani oyo lelo tomoni mwana mboka Tcheko rejete tout me moto atyelaki na poison wana estce kokopesa ata mwa basigne te bayeba po akoki kotyela mpe bato mosusu bapoison mpe tokofi biso nyonso estce kokoyeba ta mwa bapoint moko boye tokodetecte facilement yozolobaki akoki kotyela bato ka mosusu atya na ye deja omoni teke Tcheko atiaki lobi te atiaka kala mais moto mpe akozala azovivre yango wana Tcheko apesaka message moko abiyo ndeko artiste place ozali e ozala malamu osala test ya poison artiste nyonso azotala sala test ya poison mpona oyeba kodétermine estce esi ekomeli yo to nano ekomeli yo te parce que ezwaki temps mpo ebanda kosala Tcheko ndenge wana peut-être mpe ndeko wana si atiela yo eloko ngai alingi naloba omoni lelo toye tobandi koya deja baartiste babandi koya tokoya mpe ebele awa misusu mpe bazoya lelo mpo bakóma mpe na bachaîne ya YouTube biso baartiste bakoya bafixe bacaméra avant bazalaki koboya kosala na biso baémission babi bino bato ya YouTube mais lelo bango nyonso mpe bakóma na bachaîne ya YouTube donc bakóma mpe bato ya YouTube bakoya mpona profit ya image wana c'est bien mais na moment oyo ndeko na biso azalaki kobela azosenga SOS abandi kosala baémission banda temps nini chiki osala na ye émission nga nasali na ye émission je pense nakozala ata mosusu moto ya liboso nasalaki na ye émission esali ke baémission esalemi mais réaction nini ezalaki après baémission wana nayoki ene moko azolobaki abi Tcheko aza makasi malgré malade na ye mais asali baémission ebele mpona atali plus de 20 émissions na ye oui certainement tali plus de 20 émissions na ye mais réaction na yo ezalaki nini ntango otalaki deuxième émission ndeko azalaki kosouffrir azomanke ntan mosusu mpo asala opération asala eloko bo asala examen boye na HJ ezalaki te mais lelo tokotonda awa lelo toluka sikoyo tosala cotisation mpo tozoya kopesa nani mowei to tozoya kopesa moto mpo abika azala envi lelo baninga mosusu mpe bazobela lobi tobetaki lisolo oyo avant corps ya Mélodie eya na Kinshasa tobeti lisolo ya Mélodie tobi lelo Mélodie akufi mais moko azali aza malade est-ce que tozela akufa po tosala mpe nde tosala ye na Mélodie tose mobilize toke na cinquantenaire ta mosusu ebembe lelo corps eza na kankokolo oui certes famille bango moko mpe babiki batiaki na kankokolo provisoirement bakokende kotiango na cinquantenaire parce que cinquantenaire place ezalaki te mais lelo ezalaka mpe eza na hôpital nini tolongola yango kuna eke na cinquantenaire oui tozozwa banini wana oyebi lelo biso bacongolais tozosouffrir mpona eloko moko tolingi biso moko tozala likolo baninga nyonso bazala na se ntango baninga baa na se
se yebaki oza noka mobola po bango nyonso bando benga ata famille na bino bandeko botala biso na famille yo moko kaka moto olingaka soki basali bayaka kosenga mpana oyebaki oza noka mobola ozwa te moto azwa atombwamaka na baninga nyonso soki otombwami bino nyonso oza dérange te ntango yo ozozala likolo yo moko niese na yo azoya olela neve na yo azoya olela petit frère no azoya olela osala nini osala eloko te botombwana na famille botombwana na baninga biso mpe baartiste tomata biso nyonso tu soki botikali bino moko likolo baninga na se art ya Congo ekende liboso te banigérie tomonaka ata artiste oyo azobima sika azokóma na niveau moko boye ezopermettre bango nyonso bazala na possibilité de faire quelque chose soki eza na cotisation moko akokosala quelque chose lelo soki cotisation ya baartiste eza na bacomédien balaka na mbongo bacomédien bavivaka na taux du jour do na biflata na bango nde bavivaka biflata na biso voilà. Non, il y avait son troisième personne. On a une troisième personne et comme il a enlevé la bango. Moi, je suis dedans. Donc, dire que l'artiste Azarana qui font un bon moment, il va se servir en cas de Wanande Zalagati. Mais l'artiste fait l'annonce na ba obazana moya bango bako kako soutenir. C'est comme ça ça se fait. Moi, je crois que tout le monde qui est artiste a bimé sa cotisation à pèse. Attends, artiste a mis sa cotisation na yem. Si on $20, bah on dit ah 20 bébé boy, on va va foutre combien? Dans une zone va foutre combien? Donc, surtout bandi na base déjà au monde que l'artiste a ça pendant la situation où t'es où il y a pèse. Quand on dit ils n'ont pas la musique dans une va foutre à monter. À ce quand on dit pas. Et le nous on a dansé na écran na WhatsApp et nous a dansé mais à journée rien. Là on sait à jouer pas ma pas. Na boto le malo amuke. Boto na yo. Nani na mélodie awa tout le monde qui vient de comédie très beau film là qui du besoin mbongo mais si on dirait ni mbongo bima qui paye plus de $5,000 est-ce que kokaki tokendaki kokaki fallait tourner lombe mutu akendaki na Brazzaville est-ce que kokaki kutu te soki nani honorable na biso Christophe Muzungu tembeli makambo mpe na ville cotisaki à 70%. On avait cotisé mais kokaki kaka te qui en faut kokaki kaka te donc l'artiste peut cotiser mais tout problème c'est ali ba pasteur balinga biso bazate ba on politique balinga biso bazate ba ko cotiser ba to ça ba business ya minini bazate na mboka na biso bazate ba ko sunga biso. Mais quand tu vois que l'artiste a son moninga na artiste a dans la limite moi dans la carré moko boy mais plutôt bato bande ko so bala na pembeni o ba beta tolo ke biso ba ministre na biso ba beta tolo chez mon pays dans mon pays tant que mboka biso dans mon pays mais ba ministre ba onde ba ko sunga c'est ça on a besoin na bango quand il y a un problème. La première dame que je salue en passant, Maman Denise, je salue. Hier, après, si déjà HJ Naïd, il y a un traité en cas de Kende Kuna. To yeba, nini. Il y a sa principale Naïd. Les restes maintenant. Donc, le ministre, on a besoin de ça. Tout droit est pas un ministre à critique et art. Parce que tout total, il bien ministre à critique et art. Na côté ya musique tout le monde batcha kapenda pour mais côté ya bino penza rien eso eza rien mais ça rien on a le banini eza rien ni sa culture a dit fallait ça a s'impliquer dans dossier yango est-ce que beaucoup est-ce que aye bien tu vas me dire aye bien ngote oui va te dire mais est-ce que comme là tu vas me dire aye bien ngote yo ndengo zana kiambu so ba biso ke ndengo vai na ndako au mwana asala accident na ko okende te ko ba ko benga yo ngakiambu na vandi ba ko yebisanga po mwana asala accident ou bien so ba biso dire que mwana no asala accident tu te mets debout carrément OK mwana asala accident ni sa culture ayo kango tant to ça na ba internet yo so tant to la makambo moi ngana check image mususu ya Elombe bangina otala ye bangina otala cheko na bendi image yango pa na 243 et pa ya Yves na zui na tianga pa na check ya mususu mais ba mama oyo basunga biso ya mike bazali oyo basungaki na ndenge na bango mama badioko Jeanne asunga moke j'ai appelé Cheko naza na son na yo parce que apesa pe merci na mama wana mama Blaise Kanga basungi mwa moke na pesi ye apesi pe merci mais za mike kaka mais cotisation ndenge zo ile za na mike zo kokate eza mutu akosoma aspirine
mais lelo likambo so ekwe na mboka ya artiste ya culture ya nani artiste absolu numéro 1 ya culture il fallait yemo kwa mona na s'impliquer na kati parce que yé penda blaka pa misa titi azomona vraiment ça vraiment na chanter est-ce qu'il y a tous les artistes comédiens est-ce qu'il y a bien bon est-ce que moi moko zala quitté que boluka les solutions le quoi yazo écarté pour na ba PC carte pour permettre yé asisa salaki azalaki mpona toyoki ke mama nde motu tonye toyokaki mwa lisuta atindaki bavi akende apesaki quelque chose mpona bamema ye basali baexamen c'était achichi na obeta cete na point oyo nayebi te oyo na assista te non je pas là-bas nazoloba kaka oyo nga nayebi yo explike nga oyo oyebi me nga nabika mpona nga ce n'est pas ni HJ ni Baptiste ozomona wana mais ce sont les hommes politiques pasteur na biso bambiaser na biso bato moye bato misolo ya mboka musicien na bino pe ya sere bato yo ya biso oyo basimbaka moye balobaka moi je suis donc babetaka tolo epa bamesien babetaka tolo epa bamusicien aki azobwaka basati bese ekoki mais toyeba te ekoki yango ezalaka kaka kuna kaka bakomediaka te la place tomonaki bamesien yango eza ya faux eza ya faux bambongo wana mpe ezomona eza yango ya faux eza ya bien te eya facture enga mpe nga ofabrike badolar na carton kiamvu na oya kotia yo eza bafobi yo po faro te okanga yo nasali yango naye nazobwaka ti ekwei te mpe olokoti tour pie mutu te nasoki ozongisinanga ekoki misio ezalaka mpe cope eza mpe cope donc nous manquons l'amour c'est ce que je peux dire na mboka naso nous manquons l'amour amour eza mpona baartiste comédien ntango bazosekisa yo bazosoulage yo wana oseki mais mpona koapporte un plus que napesa ata un plus oyo motu wana mpe amona bolamu mpe na vie na ye donc y a pas des empreintes ya kitoko na mboka na biso pourquoi banigérie fo baleka biso na burkina faso talaka na burkina faso azoleka nde biso burkina faso nazala na mboka wana nazala wana burkina ndeko misusu ezala ndeko wana Tcheko avait des problèmes avec les gens Melo. J'ai joué avec Tcheko, Nazalaka na Tcheko, Nazwa par groupe naye Banjonzing. C'était un artiste confirmé Tcheko. Nakasi bato bamonaki matanga ya Mama Mindondo bamonaka c'est Tcheko qui avait animé 2 jours. Foi kauke suki. Il y a Dadi Kambala aussi. Nakati Dadi Kambala c'est Tcheko qui avait. Nakati moi nakati déjà kufakawa. Un animateur aussi. C'est Tcheko. Tcheko a fait confirmer qu'avec artiste complet. Moi, il y a toujours l'artiste sur toute la ligne. Un artiste qui est sur toute la ligne, c'est l'artiste qui correspond au réalisateur Azolinga. Okay. L'artiste doit répondre à critères. Qui prend un micro, 2 heures du temps, c'est ça l'artiste complet. Je pense qu'il va compléter, mais amour et zali. Amour et entre. Mais toujours zanga, bateau va salisa. Amour et mais wampiaka. Tu fais quoi? Uko na amour wampiaka. Olalipe oza na amour mais ya bateau on a no piaka. Mais si koyo, si ya bateau ba ko sunga, moi je crois que c'est l'autre to kande yango wana. Muto ko bateke pona sunga bino na il faut boyokana. Non, soki muto ana pasi. On n'est pas là pour condamner des gens, muto ça plutôt condamner. Non mais to chama beaucoup te. C'est moins de tout monde ba français ko bimawa. Toujours c'est parce que ba français bima na ba kabelo ya sika bimawa, to monde ba talo ya sika bimawa, c'est le moment tout le monde ngo. Là c'est une question dernière question na ngezani. Zaki Toukaki tangu Tcheko abatili poisson. Baloba ke artiste comédien moko. Moko na bila atiaki poisson. Tcheko mutu toloba ke batundi baloba ke bila. Wela mwasi ya mwasi on va ta kata groupe Tcheko. Ah bon? Na on peut ça dévoler. Voilà. Voler à Liboso. Moi ça m'a dit non. Bosso qui ferait ce qu'il faut, je ne sais pas. Moi ça on va wela ki. Avec trop, j'espère qu'avec trop. Il y a tika na ye. Siko atika na mutu wana ou bien wana mutu wana te oya bomi Tcheko. Point d'interrogation. Bako tika la tiliwa bangote. J'espère nega bomi Tcheko atika la tiliwa parce que on ba boya na te. Attends du moins ça on a gaffe na kasa boya été. On a parenthèse à la kangi na deuxième parenthèse. Koboma Tcheko c'était une bonne idée. Oya Saleli, abomi Tcheko sali bien.
mais d'abord tu dis que na kapela tokobosa nilongi na ye mais likambo ya Tcheko ekotikala kobosa na kana elongi ya motu wana te na mémoire na ye na kaboshe na ye likambo ya Tcheko ekotikala kobungaka ye te atikali na devoir ya chaque fois koyoka balobaka théâtre ou bien maboke film ya oyebake na bomaka Tcheko na poison donc charge wana oyo ya memi na bana na ye bakofutama libotane mpe momo bakofutama nde ya bomi Tcheko soko bomi Tcheko mpona mwasi combien de basi bakotula awa bazodenda bazotula bitula ebele bakoma kopakula soko pesi bese batali oyo nini yango ezona monoko napiaki bese na nani tala mwasi fo afanda na makeup pendant 3 heures du temps kobongisa elongi kaka batuli ebele to bakisolo ya mompono na mompono ke na mompono na 19 heures lobelanga yo kozanga mwasi bena avec 1500 okonini nte sikoyo lobelanga obomi Tcheko mpona mwasi ah non eloko etikali na mutu na yo etikali na famille na yo mpe etikali epuis mutu wana nga mpo na nga na kosouete nzambe asunga atubela te atubela na ye te abomba yango kaka ndenge abombi yango ndenge mpa kokende mpe ka abongo kaka c'est une bonne chose abomi asali bien mpona mwasi. Merci beaucoup Pasteur Kobla. Yo ozali moko ya baye bozalaki na kati ya groupe évangéliste Tcheko alika na groupe évangéliste Kauka na quartier Kauka na commune ya Kalamu na avenue Belladone numéro 13 na pasteur familial ya Tcheko Matondo o azalaki bongo groupe président ya groupe Yokason ba comédie bazali be na gauche na nga je pense que bozomona bazali na pasteur professionnel c'est patron sango ya Tcheko babi Tcheko pour 12h et na 2h du matin je sais pas tant qui sont on a tongo na 2h ou comment on va pendant ni comment ça a été. On ne peut rien dire. Vous savez, ça fait trop mal. Tcheko est mon jeune frère. Tcheko, Bazabaleki Oyo, on y va beaucoup émerger dans le salon. Et leur a sali groupe Naye, à Yokaso, j'étais parmi bateau Yoba. Pesa qui est main forte yaki ko épauler pour que le groupe wana Yokason soit en pleurs et matin. Malheureusement, Dieu l'a rappelé par les billets il y a bateau basala babakimabe. Ça fait très mal. Nazala quitté, je viens de Mwanda. Mwanda nakendaki na Mwanda mois détente, mois vacances, ndenge ezalaka kaka. Nazonga ilobi na mutu. Subitement nalali nalamuki ba 8h30 8h30 nalamuki. Nde nakoti Facebook. Donc tant que nazo kota na moni leki moko aji. Leki moko ya fondation Tokanisa o Toza. Namoni a publié photo ya Tcheko akufi na koti bamona ba groupe namoni ça fait très mal, trop mal voire même. Les nabokika na se débarbouiller un peu na bosser na zwa moto na ndenge na première. Ça fait trop mal. Salama qui peut jouer na assemblée Tcheko to ba dernier moment Tcheko je suis parmi le grand. On a pesa Tcheko maboko pour que groupe na Yokason ezwa. Là bana ko ya awa to kutani na Tcheko, to vandi, to le, to meli na tourner et sili na sonida. Donc il fit un jeune frère que on est comme mana motema. Et na ba dernier moment na ye awa to kutana ki na matanga ya mwasi ya papa Alain. Ne to kutana ki na ye. On a eu le temps de bavarder, de parler. Après ça, il y a un conseil concernant Makambo, il y a Kaka, il y a Kolia, il y a Rosana, peut-être que linga côté, mais ami bibi, ça te linga kayo. Parce que toi, on a bateau, tu vas dans bango, na mutema na bango, linga biso bien.
balingaka mpe basepelaka na biso mais eza na bato mosusu mpe tovandaka na bango tosololaka bien toliaka bien mais na motema alingako te donc mokolo oyo occasion na ye ekose permettre akosala likambo ye akanisi na mutu na ye toyebaka bango te mais tovandi na bango lokola baninga tolia na bango lokola baninga toseka na bango lokola baninga mais na motema na ye ayina yo mokolo oyo occasion ekose permettre akoacheve yo to akosala oyo motema na ye ekotinda ça un peu ça ata bino opase sokosobaniofia na motiko otemisi bato bandi koloba mpona bacomédien bona bonga mais bino bato boyebi komba moto botanga kombo bandi koloba bacomédien teti sikoyo otinda kute siko otemisi noka bato otondisi bato motu so akufi ome motu mosusu neti oyoki oyembala moko eza motu mosusu ayosapote mpe po aya motu mosusu tomisakende ye mosala journal eloko mona bato mikolo nyonso bato monaka bato mais ye sikoyo fi wana atemisi bamikro loko ayenda komi mopape ya mboko oyo abanda koloba de n'importe quoi siko tandobeta siko bato mosusu tandobeta siko bato Abela masolo. Voilà, ça fait très mal, mais mon frère, vous allez un peu moins trop durant la maladie, parce que toujours quand moi mingi, moi poisson, moi nini, toyebi. Je pose parmi bateaux bazala qui zala qui n'a présent Chico, c'est pour expliquer que c'était quoi, c'était à quoi maladie est menée la loi. Déjà ça poison. Ok. Poison la guide attend là. L'état de découvrir poison et ça n'a rien d'art. Ok. Il s'est contacté déjà. Il doit se bien sur 400 autres. Tu vas pas tester. Oh, bisous, il y a mon laïc qui n'a pas de nice. Voilà. Vous avez déjà affecté. Il y a aussi un bon. Zambé n'a pas bon laïc. Maman lui va y aller. Dans le là, on est sorti de la vie. Il va y aller à Télétine à Saint-Martin. À son nom, maman lui va y aller. Zambé pas moi la maman va visiter la zone. C'est un examen à $900, $700, $750, $700. L'artiste est qui était présent à Lombe, présent à Soumou, présent à Soleil, 8 jours. Ça va pas me dire, on va dire qu'il était musicatif. Donc, on ça aussi. La tique est bien sauté. Il y a qui peut intervenir. Présent à 10 jours. Il y a qui peut intervenir. Il y a intervenir pour faire et ça en sorte qu'il faut pas intervenir. Dans mon livre, façon, si ma tête a bien bon, on est mangé. Et ça en sorte qu'il va intervenir, président, il va intervenir. Après, on va sur des choses, c'est un peu fan. Voilà, j'espère que je pose à Awa, au Moni, comment est-ce que.
Bonjour Shadrach. Bonne santé. Ouais, nous avons battu là. Santé va bien, avec tous les matins là. Quelle est d'abord la cause principale parce que bino bato boye to kuti awa o esali ke de la biso to quitter malamu ko to ki sanga malade te ba moko liwa. Bon non, abela ki pena bato balandaka ba abonné ba fano balandaka biso ba yebiki eteko abeli. Chaque fois ba émission ba ndeko tambola na ba chaîne ba ndeko pususu ba yebika za malade. Yango moni ke nga pena za ya olala ta mabenga teko kufi. Nazaki obligé ya koya on a kabola mawana teko aza mutu mona yebi eteka akida ndinga kite théâtre na yebi ata vie mo boy kabana opesa nga ba conseil ebele surtout ba série na pas marele en tout cas to bana bena osola bien na teko en tout cas esala nga pasi yongo senga na zala. Alors est-ce que vous avez aussi de partager des moments de souvenirs et ensemble? Bon ba souvenirs eza ebele abande ko lendi sa na musala oyo surtout là na pas marele na bana longa kubundana monde ezalaka bon mais teko zaki toboyi te balobaka so mutu akufi tono kumisa mabe na ye azalaki na badefo azalaki mpe na bakalite mais teko ayebaki kovanda na bato teko mpena lokuta mabe te wana ezali cope na ye todai komona na matanga bandeko mosusu omona na baorganisation teko aza wana mpo azalaki deja motu oyo abandaki kozala bien na bato mpena boli wana ye en tout cas edérange esali bato beye mpe mpasi tokosala makambo nyonso ezalaka mabongisa nzambe. Parce qu'il y a aussi des figures emblématiques de théâtre. Bon, c'est quoi? Et le gros tour le baquet pour battre bien ma comprendre so bien dans le baboy comme bien bozala bongo bobandi ko sala mais bateau ba ebiti ko ba ebi surtout dans musala na ye en tout cas bateau ba ebiti ko. Très bien. Merci beaucoup Rémi, tout le monde peut Néné Botaï ayaka toujours au four au moulin pour assister bande ko na ba comédien. Néné Botaï, bonjour. Bonjour Shadrach. Santé bien nzamba obate. Tous ensemble mawan de kona biso tchoko akufi. Tout le monde a rayo ozalaka trop vite na basangwa boye. Yango tomeka un peu kotuna. Quelle est cette triste nouvelle comme les biso nini esali kende kona biso akufi? Merci. Ba mbote la mande konya so bolanda biso. Mes condoléances na ba comédien, mes condoléances na famille ya de kona biso mobala kufi teko. Abelaki teko abelaki vraiment a souffrir vraiment la malade abelaki de lelo petro kike nzamba zimolimo na ye donc c'est ça. De petro ye kaka ndenge ezalaka ndeko akufa ba bina butu je crois ba 2h ou 3h sona c'est trompé. C'est ça. Très bien. Est-ce que Batoupé a bilongi o ya mo théâtre o yebana o panza sango bato to yebi mususu basimba ka coordination ya mamba théâtre le quoi ya zali artiste certes et c'est normalement arrivé na bango à la va vite. Bato mususu ba ya kirati. Ma pati milanga zawana mais nani comment ça papa Serge Azalaki awa Jérémy Chaban Azalaki awa nani susu nani papa le mo bato badaki mo belé. Bon journée facilité zalaka même na ba famille somme de quoi kufi ba mtakufi bato nyonso ba famille ba yamba la moko te to mona bato musu ba ye musu pe ba za na air ba ko ya musu pe ba donc journée za na mulainde kwa kufanya na mutu ya lobby donc to yebi keti to mapoka mutu na mutu azuita na ya bandoleka koleka c'est ça. Très bien. Merci beaucoup Néné Botaï. On va aller chez d'autres confrères et concerts. Tomoni Tabita Nzombo. Bonjour Tabita. Bonjour Shadrach. Ah bon, c'est que sur nga ni so vimba po na longo lu lunette na comment belle la miss. Et on depuis un moment va toi on a lunette donc voilà. Alors tout le monde y a un concert na biso. Oyo ko assister bande on a biso corporation ya ba comédien. Déjà un mot pour la disparition à Elise. Oui, hein, un mot, en tout cas, Tcheko, vraiment, personnellement, mais na joie temps ya osa une ou deux émissions tant que ko loba pona santé na je me rappelle l'émission dans Salara à Sengani ou Tony alobe kaka président Elombe ba pe ça y pe carte ya maman Denise o ya HJ
chose qui non typhoïde malaria mon bakosu kosam sandinga kisasa ndeke na abelinga senga ni aide mais niveau est combien ba poison à l'acception pas ma boroni hors caméra tombola libumu jaune na ça ma colonie jaune en tout ça là vraiment pas ma casse et puis tu regardes mon ba contact ah biso tabita ta ba prière botianga ba prière donc quand j'ai appris quoi coup fin à 6h lelo quand de quand même à place 6h ça n'a pas si vraiment donc c'est un peu ça ça n'est vraiment pas si. Ouais. Merci beaucoup Tabita. Tout à fait intervention il y a Barizi Baza. Bonjour Barizi. Bonjour Bachia. Dès qu'à raconter Shadrach. Dès qu'à Bima Mounakona s'il te plaît. Bonjour Shadrach. Bonne santé. Oui, santé, Dieu fait grâce. Zamabatela. Voilà, mais qui est un peu ressortant bandeko mususu ba ici biso ndeko na biso Tcheko auti ko tika biso suite à une longue maladie. La maladie en ezala qui dit à poison. Yo posa muto ozaramo trop na bandeko na biso ya corporation ya artiste et comédien. Et alors affaire en ya ba poison, affaire ya monde est commis un peu dans le noir. Déjà, quelle sera ta réaction par rapport ya romona o ezali sous mutunde ko na bango moko akufi na poison? Bah réaction la réaction encore il y a tristesse parce que déjà pour empoisonner mon truc, éliminer mon truc dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Aux mona, Zambé Mokaebi, tant mutabota marana, tant mutakufara, mais au kata mutu, vie sur terre, c'est la bonne chose. Sauf que mutu n'y soit bon marana poison et pas faire la poison car c'est biblique. Aux mona, s'il vous plaît, tout ça l'interview. Quand même c'est moi qui parle, non? Oh. Voilà, donc. Koboma mutuna bozo sexuel alors là-bas. Koboma mutuna poison. Koboma mutuna poison, c'est pas une bonne chose. Parce que Bible le but, celui qui tue par le paix mourira par le paix. Celui qui tue par le poison, on ne fait pas un poison. Courage à la famille biologique et à la famille artistique. Il y a Tcheko Matondo. Donc tous on a tout partagé comme ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Barizi Baza. On va aller chez Décaré Bachia. Bonjour Décaré. Bonjour Shadrach Akangaye. Bonjour Babone. Il y a Africa Elengue. Africa Elengue. Bonjour à toi Shadrach Akangaye. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que le Lengue a tout sur l'âme de Réunion surtout. Barizi a participé à Pornae. Tu habites également pour le retour. Va expliquer le Lengue de Réunion sur tu crois qu'on fait. Nous n'avons tout dans Barizi. Affaire Oyo. Il y a pas mort moro. Tobaliwa moro Oyo. Toujours s'attendre dans l'autre. Oyo il y a la bicho. Dans la réalité moro il y a tristesse. Net Oyo il y a poison. Oko le bani. Voilà, d'abord je présente nos sincères condoléances le plus attristé dans la famille à Tcheko. Deuxièmement, artiste et comédien Nyonso. Oyo babungisi moko na bango na kombo ya Tcheko. Moi je dirais toujours liwez arrachon Nzambe. Vous comprenez, Nzambe mtaka mettre à temps et à circonstance. Donc on a tout vandi pe boyer peut-être à 15h 16h comme maramususu. Dans tout ce que vous avez Nzambe merci pour me poser mille et une questions té. To bara gloire soit rendue à Dieu Nzambe mtaka so Tcheko, Nzambe mtaka récupérer Tcheko. Na place baba ko il murmure que oh so ki baby mtachila ke poison. So baby qui fait batanga komba mutango. Mutango tango bob ça exemple. Oh azana DSS TV so ki DSS RTV1 so ki pe chez Congo son. Tout ça comprend peu vraie version té. Bon c'est sûr que c'est les types en question. Les types en question, bah bien ça sur la RTV. Mon ibino boire, yo kanelo na baba comédien. D'ailleurs na makona bona TV. Donc to ça la nes do PCK indice. Et comme que yo batu ba lobby mabe. Mais pourtant bino boye na dossier na YouTube obi ke waza comédien, les qui a comédien mo akufa. Donc faut pas y barquer, retour et analyse pe ça là bas. Bah résiste s'il te plaît dans sa interview. Voilà. Voilà, merci beaucoup Décaré, on va entrer à l'intérieur. Merci beaucoup Richard Tessa, Toko Tano na Kati et puis on va se retrouver. Ah bien, bien yo. Namona do de bandaka na mo ga. Leki na ngai. Choko tipinga ka bo.
tokabwaka na balabala tokachangenga mokili mosusu tokatinga mokili ya kolela ate mokili ya mawa Lola. Ah, Puerto Chico. Puerto Chico. Ah, Chico dimitira imenda. Ah, Chico tamutika Chico. Puesalanga Chico, Papa Chati. Chico, Papa Chati. Ah, Chico. Chico dimitira la balabala Chico. Chico. Anzaberangai, totali lilia. Ah, Chico pojo zarangai. Weza Chico. Papa Chati nanga. Ata moninga wapya ngobele nanga. Chico nangai. Chico na ye. Chico ngai. Bana babasi bamonela bino kunale
amoni nini mwana mama na ngai amoni nini président na ngai amoni nini yebisa ngai opération l'équipe la mama kasi boye susu nini okay pasi wapi eza wapi mokili mawa te mpona nini tieko mokili ezanga mawa bakokisi posala bino bozangisi biso posala biso tieko osati yebisanga mama yebi kosi ya kolemba naokalika momoko nayebi kosi ya kolemba ayebiso nini koya namonaki ozofilme tieko azoseka alobi eleki malamu nzambe asali ngolu mokosiko tokomoyeni kozeta ta yo moko ate moko mpe asipisa koyesa malamu ta yo moko ayebiso nini Voilà, artiste et comédien Doudou Soupoye. Tout ça en interview. Tout ça avant la matanga. Doudou. Lelo yo ndeko na biso Tcheko akufi oyo ndaka mingi akufi est-ce que ça m'a que yo vous tourner na deux places moko? Oui, tu tourner na Tcheko place moko plusieurs fois na groupe na ye. Na ba ni le tournage ya Yokason, tu tourner plusieurs fois. Mais comment Tcheko akufaki to na ba dernier minute avant Tcheko akufa randaki visite non tokutana te parce que j'étais vraiment empêché na makamoko boye na besenga Tcheko il a été empoisonné onga na yoka ki bon tellement na mona ke azaki na bonne forme pour na mona ki na télé ngabi ase ke zana ngaka ba rumeur après leki lelo namoni ba publier Audrey Molier autres na groupe ça a publié Tcheko akufi la bengi abinanga oui effectivement akufi après na benga Prince Luamba ndai bisinga ke oui Tcheko akufi na okene kutu pas na bango bon ça va merci ça m'a ramené ça là na oya wana donc voilà ça li pena pasi makasi ce qui est bongo ngala osenga na ba comédien nyonso est-ce que torina nous ko tchana nous ba disponibilité moko boyete tout le canon bateau wana ko ba sala ka ba biloko wana ko tchana ba poison ko ba ki ba maladie c'est ça il faut que luka bango. Il n'y a jamais eu de filmé sans fait. À ce qui paraît, Moutou Atelier Poison, Azara parmi mon corps et la corporation, c'est vrai que comme ils ont révélé. Donc, Omoni, s'il s'agit de signer un pacte avec le diable, pour te Bamaramona, moi je vais le faire. Pour te Bamaramona, parce que ils en ont Tcheko et Yasuka. S'il s'agit de signer un pacte avec le diable, pour te moi je vais le faire. Tu ne vas pas comprendre qu'en français. Pour ce que tu lingala là-bas, ne bele ba oyeba. Doudou Soupo, jour ya Souka beaucoup tana kina Tcheko, ezaki mkoni. Ezana nanzela to kutana na matonge. Na matonge to kutana ni abi na ngazo ke tournage, mon abika pe na ke tournage. Mais eza depuis mois coulé hein. Moi coulé. Donc moi passé c'était moi coulé. Mais là on est salaki Tcheko poison ndenge tozoloba mais na temps moko boy Tcheko comme ko senga même il sungi pour na aucun hôpital mais ba artiste
comédien bolekaka na TV bosepelisaka papa kutu continue komaloba te nga nalobaka ngo bassociation ebele eza ya lokuta nazo biso vérité bassociation ebele pour ne pas citer de nom ya lokuta babi nini aimons-nous vivants tant moto aza nano en vie me bino bolingaka tant moto akokufa le bokei maman Liv maman Denise babimisa mbongo non ozomona ngai soki Tcheko asengaki lisungi à partir ndeti ya comment Chaka Congo nenga na yeba pona zaka na groupe moko ya Chaka Congo nenga na sauvons notre culture nenga ki na yeba mais ngai ba SOS à Tcheko na mtura monete pourtant to kuté na bonne forme ngabi non c'est que ça le kuté na boy pe ko tuni anore rumeur ba que le poisson voilà ce qu'il y a bien été nous tout temps so yebi na ngote vous comprenez. Donc c'est comme ça. Mais pourquoi il y a comédie Chaka Congo. Non, dans la côté la groupe il y a WhatsApp, ça sauvons notre culture. Il y a des musiciens qui sont là. Nga papa kotangi na ba komote pour na yebi ngote. Na yebi ngote, botangi na ngako président Masuma. Na yebi ngote. Na yebi ngote. Na yebi makambo ba théâtre, président na ba. Sai. Oh. Nga na bina nga sai. Ngai na lobi sai ngai. Amuta memi pakaloyi na poto azongisi yebisa ngai tala muta bien mais kasi bien tango kemo litameye ata yo moko quel genre de ya profit ka 8 po big sabatut yo kanti profit nini oh na biso vérité quoi ça il s'est président bino ba comédien parce que y a la corporation moko oyebani eza ANTPC. Papa parlons de Tcheko to parler ba miloko wana te parlons de Tcheko. Merci beaucoup l'autre fois tout ça que nous interview na matanga yande qu'on a biso moko kufaki je crois eza Diana Makila au telemelaki likambo oyo ezali bongo ya Sodom Egomo ekoti na monde topé na corporation na bino ba artiste et comédien lelo elongo likambo ya showbiz ya kipede tomoni ekomiti na ba poison. Donc ekomi kobangisa poison banda ko telelo te banda ki avant makambo wana ya on a showbiz avant yango ezali déjà na biso ba artiste comédien to zami te mama pe yango na si bomona nga pena na balisanga moko te nga na zaka na nga kaka nga na nzambe na nga bakoko esili nga ba muloko wana te donc eloko yo mon frère tous luka to sala be mission opposer la question n'engolingi mais wana pena ko répondre nga kuna après parce que mira yebi mais nga pena na répondaka question esengi na répondre mais natanga ba kombo ba tuté mais pour ça na tangi so asiliki to obunda donc c'est comme ça. Bonne humeur. Yasika Eyini, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi te siko jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka loki ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwende munina fimbo napesi yo awa opiso tumu na pata biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo ya bato nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kazinjo
totie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokie Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga naikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga Yesu
rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore et comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.